Ma Mission TV, le miroir du monde. Pour la moni, eza ko kufa te pour nani. Ebola yaki. Pour ni ba protéger biso ya boete ba kanga ba mboka. Où est le monde entier? Où est le monde entier? Où est le monde entier? Mais obi ke mambo liwa e bandaki na RDC depuis kala. Biso ne te yebaki ndete mundele na bi abenga ko la visa pesa biso komo na lingala. Olongo la biso masumu ose coronavirus ezali koya. To éviter soki na gauche soki droite, il faut porter les mains comme Michael Jackson. Il faut porter la bouche comme Michael Jackson. Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. Il faut porter les mains. Depuis banda, nati lelo, na kipe yango kutute. Pe e concerné ngate. Mais na état de batu, batsa biso matoi pona koyoka. Ndomoni tozo yoka ka obalobaki. Vous comprenez? Banda coronavirus et banda awa na Congo. Nanu tomona takama kwa na taxité, nanu tomona takama kwa na nzela boite. Makama maladi wane comme on dirait à bateau baza au-delà. Oko oncle ya président de la République, oko ministre intel. Bon, lisungi on a na koza na on est 5 compé na koza pe na 5 côté. Parce que lisungi on bango ba doit lisungi. Gouvernement edu lisungi kwa papa edu lisungi. Après si bana te bo bana ba osepela ndenge. Et comme on dirait, comme on banga likambo moko boyo, comme on banga policiers zo 5000, malamu va te 5000 wana, oche na okashi neza supona maladie te. Ndeva kati. Vela la kati boye, toketi ka na moke o ya Ngondo Maria. Toko makona na Ngondo Maria ba yebisa biso nini go? Ebembe boye na ngoyo. Par conséquent poto ça bien, to négocier, pa pesa biso mbongo pona ebembe. Wande ba lo bana biso. O akufi na coronavirus. Kono to ça kana ba sentiment te. O to ba konzuba na sentiment te. Omoni eloko ba bien coronavirus. Tous on est exemple qu'on a Chine. Eloko ya miwibi esala ka eloko te. Est-ce que ba biloko ekoti na mboko le bosse ezala ki to yebaka ba maladi oyo. Ba fulu ezala ba makambo ebele bele. Tande tpasinga na olala. Olala wapi? Na fulu wana soki to silisi orozwela ngai place na fulu wana. Ngana atumba pine wana, na olala wana, na ola muka wana. Na tika mona place ata mutu mota kufina moko na virus wana. Na minute 5000 ebele. Na minute 5000 ndenge za wana. So okay na ngona wenzi. Ba peso mutu ya to musoni. Ola na demi ya fufu 5000 esili. Yana valeur te. Par conséquent ba bolianga ngote na lataka boro yo. Il faut porter les mains comme Michael Jackson. Eh non, il faut porter les gants dans la main comme Michael Jackson. Teaya, bati kokosa. Naku na ndoko lokola pema mobwe, na keka hôpital bwe, babite, ezande dose noa omelaka noa mingi. Na dose pe likaya na yoka su pema na te. Tango yoka kipe moi pema no bangaki quand même. Na lobi e okona virus to bazolo baloba. Ezo zo te parce que zo mi batelo zo respecter makambo. Okona virus yali, ndeti nga mutali boso fona zwango. Pona ni. Pona couleur na ça. Sandeng. Hollande. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous gloire bosobe autrement dit bosobal na compte ya ma mission télévision. Toza awa tozota mona ba volding tout kaka pona kolukila bino information de to sera bino ma mission télévision pesa bino information na temps réel. Naza awa na commune ya Kasavubu to kitina petit peuple pour topesa to réfléchir concernant makambo yo ya maladie yo pandémie to tanga ali sous kombote oyo ezotungisa peuple monde entier ezotungisa ba peuple na monde entier yango to kiti to réfléchir na banani ba chinois bayaki pona aide to ebi suite na bango ti to ebi place ba keite lelo Union européenne pe bango wana to ebité siko peuple bazo kanisa nini parce que jusqu'à présent maladie yango olie kita ezo mataka komata bato bazawa ebele mais parmi bango tozo zwa mutu moko nanu to banana mutu moko et puis ouais papa so koko poussa nata mwa muke. Bonjour papa. Bonjour. Comment nani? Comment nanga Guilain Atalou? Papa Guilain Atalou. Ouais. Makambo ya pandémie oyo to komi otanga su kombote pandémie oyo zo régner mikolo oyo na monde e perturbé ba makambo surtout na Congo d'abord toyokaki makambo ndenge bazo bunda pona ko lutter contre yango ba chinois baye ndenge moko lelo oyo pe ba Union européenne azo ya na aide pona nini bino peuple congolais d'abord par rapport à maladie yango bozo monela ndenge
Merci pour na motuna pe kopesa ngai maloba. Je pense que eloko ya liboso totia na mutuna biso ezali ke maladi wana ezali. Maladi wana ezali maladi ya kobomba te. Maladi wana ezali ya solo. Ndenge tozali kotala na bitando na bamboka ya misusu pe ezali awa na mboka la biso RDC, plus précisément na ville ya Kinshasa. Donc ifengeli toyeba yango. En plus de cela, ceux qui tomona ki ba chinois bayaki ezali kaka pona ko partager expérience na bandeko na biso équipe ya riposte par rapport ya maladie pomoni maladie yango kutaki na Chine. Bango basi ba vivaki yango bayebi ndenge nini babundelaki yango pe bakoza na résultat wana. Alors non bango bayaki te pona ko bana ko bigisa batu to te bayaki na kisi te. Bango bazali na expérience. Bango bayaki na expérience partager expérience na biso bayebisa bango ndenge nini bakoki ko vivre. Omoni muto ya saleka na nzela wana nde akoki koyebisa yo ndenge nini nzela wana ekokozala. C'est pour cela bango bayaki pour la komeka ko partager na bato na biso ko talisa bango ndenge nini bango basalaki et permettre Chine ezala na résultat oyo ezalaki na yango pour la ko combattre maladie wana to bengi ya COVID-19. Donc yango ba bon Union européenne peut de même oyobika la poto ndenge za bakamango wuti ko salema siko ba komo ko déconfiner. Union européenne peut baza ko ya en Afrique puis précisément ba na Congo pour la ko sunga biso ko aider biso de façon que to meka kozala na mwa biloko na mwa bibundela mike pour la combattre maladie wana. Mais tango batu na Afrique bazo yamba bamba aide wana ya ba vaccin ba nini bazo yamba ngo mabe na ba interprétation mso bango bazana ngo na mutu peuple congolais azolo ba te vaccin to kozo ajouter bwena boye bino bato bozana ba petit peuple bo lobela bango nini to bo mona ka ndenge nini concernant ba mambo eloko liboso esengela biso ka koyeba ke je ne pense pas que ba koki ko sala vaccin to te kisimoko po ba exterminer Afrique mobimba. Donc ezaka ba interprétation ya bato nde ono ezaboye non. Mokili gouvernement ezali ko sala tout pour la ko protéger bato na bango. Biso pe na RDC tozana ba autorité sanitaire ba autorité ya mboka bazali ko sala tout pour la ko protéger bato. Alors c'est pour cela ba moyen surtout oyo et qui permettre que la population et vivre et bika ne ozoko mona gouvernement akoluka asala yango pona intérêt ya population. Yaona nyiko yebisa batu ke balongola na makanisi na bango ndenge ezako lobama ke na Congo to RDC na Kinshasa maladie ezate maladie ezali batu pe bazali kokufa. Soki ngai na bango nanu par exemple tozui yango te bato pe basi bazui yango bazali so biso tozui yango te ezaka lokumu topesa na Nzambe parce que a protéger biso mais tolobaki eza te wana mabe ezali il faut kaka koyeba ko se protéger bamesure ya babarrière wana ya badistanciation babiloko ebele il faut tomekana ko se contenir c'est pour un temps moi koyeba ko respecter barègle wana ça va nous aider à se protéger, ça va nous aider aussi à protéger les autres. Vous allez comprendre, on va freiner la propagation de la maladie. Ce qui, tu vas respecter un moment kala, peut-être tu vas comme un cas ou tu comme un mais ce qui est cas c'est parce que moi il y a un peu relâchement, tu vas monitor l'état d'urgence, tu vas là, tu vas alors au moment où tu vas se relâcher, ne propagation. Mais je pense que tout c'est maintenir moi mouké. Pour respecter la mesure, il y a mesure barrière, voilà, ça peut nous aider. Parce que tant que yo zomona bazo bakisa ba jour na ba nini yo peuple ba continuer ka kolela bazalaki non déjà kolela de le début lelo ba bakisa kaka donc peuple azalaka na patience na nzala na nini azalaka na patience. Bon au moni gouvernement tote ba kondiamboka bazala choix te ba kondiamboka bazala choix penza te par rapport ya ko bakisa mikolo po au moins maladie ezo bakisama chaque jour ce qui ba possibilité ba pesi évaluation évaluation journalière on remarquer que nombre ya ba maladie ezako bakisama nombre maladie ezako bakisama alors en tant que responsable gouvernement l'état akoki olobaka te que notre umeli bo saka olingité l'état zaka na devoir wana ya ko protéger bato donc il faut to bakisaka mikolo c'est pour aider mais maintenant ba les personnes en cannabis na ko bakisa mikolo
pour lobby koya ba kisa isusu te il faut pe biso to banda ko respecter ba mesure wana l'air courbe et ko banda ko kita nde et ko permettre na gouvernement comprendre que non sikoyo maladie courbe e bandi ko diminuer ba biloko mususu ba bandi ko sala nde to bando mona na ba poto sikoyo ba bandi ko fungola c'est par rapport ya courbe eza ko kita ba moni que contamination comme moins par rapport ya mikoleleki ya moni bandi ofunga ba restaurant ba fungoli mo banini biso pe de même gouvernement pas ko sala ko mikoleza ko ya mais biso pe to za na bale ko tela biso to banda ko kita ko respecter ba biloko mususu et puis je pense que gouvernement a ko banda ko funga biloko mususu. Les avis sont partagés, bato baza ebele o eza avis ya papa to yoka pe ya avis ya bandeko mususu courbe eza o kita papa. Covid ezalaki maladie wana ezalaki na 200 personnes ba confiner bino. Siko na monto ekomi bozo senga ba déconfiner. Ekokoma kokoso, je crois que non ekokoma vraiment kokoso pona mboka. To yamba bandeko mususu ba poussa na merci. Yaka loba papa. Yaka sala na moto loba mabe. Yaka pardon. Ngana loba mabe. Ba obenga ngana zambo. Na petit peuple, tous na petit peuple awa tozo continuer na petit peuple. Papa bonjour. Bonjour. En tout cas, ngana osimbelo micro comme ça yo loba za mukonzi zala à l'aise. Hein? Makambo ya maladie ya COVID-19 na Congo yozo monela ndenge nini na ndenge ba lelo yo ba européen to ba ye pona kosunga biso union européenne ba yo sunga biso ba ye na bakizi ba na bilo miso amike mike pona kosunga peuple congolais na makambo ya COVID-19 yo makanisino ezani par rapport na menga makanisina ngande na sabo mwana ya mafa ba maladie obozolo ba ke maladie ezali mais bola kisa biso nanu épreuve o ya bato ba beli nanu tomona bango like belé yozo mona te tomona bango te bazokufa bato bazokufa jamais o bazaki na cinquantenaire bazali soso yo kende ku ngana sala ke baye ba cheke bango bazana na malade te bobimisi bango na États-Unis un mois bakufi 100 000 mais biso to kende 4 mois bozolo ba 50 personnes oyo ya bibembe bozo somba moto akufi kuna bo pese 3000 $. Biso riposte ya docteur Muyembeza makasi yango moni bato bazokufa penda te docteur zo résister. Papa wa bozo kosa biso na États-Unis boyokaki basombaki bibembe na États-Unis basombaki awa yo moni place basombi bibembe bazo somba bibembe za ko bomba te 3000 $ bosolo lina kolo ebembe po bakotsa na maladie wana 4 mois 50 vraiment est-ce que ça réel États-Unis 1 mois 100 000 mais awa 4 mois 50 est-ce que yo lokola awa wa eza 4 mois yo po lingaki bato bakufa belé net bakufi neta to mona bango mais awa to moni lokote liboso to bando kufa to bando kosola to bando zwa ba fièvre lelo so kosole ba ke checker yo ce que ozu fièvre ba ke checker liboso to bando kufa te. Donc yo il faut awa en Afrique bato ba kufa belé net les États-Unis bato ba kufa nde yo yo mona ke non po bato po ndima ke malade ezali il faut bato ba kufa belé tika kokosa biso botambola kapamba pamba po boluka bokotsa mbongo mais bazo pesa bino mbongo ngo pe biso peuple congolais tozo souffrir bokezwa ba veuve ya ba Rwandais boyo kocha awa bokomokanga na ba aveugle azo senga 50 francs après okangiye oke ofuye ozu yango lisusu ben information yo zo pesa est-ce que yo ko marawano mona ka ndenge bazokanga na ndenge basala ngana fandi na triomphal base na ngai za triomphal bazokanga ba aveugle na misu na ngai bakangi bango bake babotoli bango mwa mike bazwaki après batiki bango est-ce que ça normal eza normal bolo bango so eza normal après bozo songa ba veuve ya ba Rwandais oya siko na lobi mbongo wana bazopesa yango po basunga yo ozwa maladie te mais mbongo wana ezate kina so bapesa yango bazwi bapesi yo lie otie na poche ndambo ozwi olie babando kabola bakongolais moko te bazosunga mbongo wana bazosunga ba mesure préventive pona basunga bino po ke no maladie ezala te ndenge leta botika kokosa bato mbongo yango bozokumisa lelo aso na zwi fièvre ka famille nanga nde kosunganga bo bino bazopesa pona biso pona malade bosalisa biso kisinga moko na osomba siko mbongo bazopesa bino eza ko ndenge ba européen ba ye wana yo lobi soki baye biso tolingi babongisela biso mboka yaya tokomi na kokufa tosuki wapi botiaki tembelelo tokomi wapi eloko eza na kolo nango eloko ya miyibi esalaka eloko te est-ce que babiloko ekoti na mboka oyo liboso ezalaki toyebaka bamaladi oyo mais ekoti monde entier ezaka awa non kuna soki ekotaki bato baniya nzambe mais awa ekoti boyibi awa boyibi yango pe kambila kelo topesi bino elandi bino po boyebaka ekolo eloko likambo alobaki eza na nzela
Merci beaucoup papa. Bato baza o ebele na ebité papa to bato baza ebele soko za na posa roloba oleki yaka ndeko yaka pusana oui pusana oui bonjour kombo nani kombo nanga Gracia papa Gracia makambo ya covid ndenge ezotambola maladi oyo pandémie ezoboma bato oyo bachinois bayaki mpona kopesa expertise na bango lelo mpe baeuropéen baye yo ozomona maladi yango ndenge nini ozomibatelaka meme ndenge ozomona nga alingi natuna boye balobi mokonavirus eyali siko mokonavirus yango balobi eyali balobi ke ezoya na mopepe ezoya na makambo ebele ezoya na bafulu ezoya na bamakambo ebele ebele ta ndeti mpasi nga na olala wapi na fulu wana soki tosilisi okozwela ngai place wana na fulu wana nga na otumba pine wana na olala wana na olamuka wana natikali omona place ata moto moko atakufi na mokonavirus wana place ozolala wana ndo banda ozela peke no ndeko na yo moko bozalaka ebele tozalaka yo toza ebele bosololaka na bino borespectaka mesure toza ebele wana bamisusu bauta bandako bawaya wana baosala bamisala maintenant mpe namonako abeli akufi na mokonavirus oyo akauki aza te bazokufa na bahôpital ya cinquantenaire banini bino boza wana me yo mpe namoni olati nini oyo ozomibatelaka meme ezozwa yo te parce que ozomibatela ozorespecte makambo mokonavirus eyali ndeti nga moto liboso mpo nazwa yango mpona nini mpona couleur oyo naza oza ndenge olanda nde na couleur oyo naza mpo balobi mokonavirus eya na sali te ezoya na nyonso fo nga nazwa mokonavirus mpo naolala na sali te naolia na sali te naolamuka na sali te fo nazwa mokonavirus toke kuna basali nga test omona boye nzoto na nga neya mokonavirus eya te soki olia na salite yango kolala na salite yango eza mpo yo moko olingi oliaka na salite olalaka na salite to eza ke no makoki eza te responsable papa bana 4 naolobokola bango na fulu naolala bango na fulu bana 4 obokola bango wapi na fulu ka place naza wana bazokola mpe bien azaka wana moto abela mpe aza te o malaria eza te o maladi wana eza te yo oza sir naza siko ve nanga moko auti ozala wa tolele bembe na ye azalaki kuna akende na pale na ye ve na biso oyo ye tolele bembe na ye tosenga balisalisi mpa bato abe otombola foto tosenga balisalisi mpa bato tanga mpe na place bozali mpo oyo baolanda bino na télévision bakoki mpe kokanza mpona kosunga bino ndenge bolobi ke no bozolala na fulu bozala na fulu me bokufisi ndeko na bino oyo bozalaki na ye eka tokufisi na ye mpo anini ke baplace bamisala oyo tosala ya moto wana to bado ndenge esalaki ye wana ebeti appendicite akati ebeti hernie akati ndeva akati velere akati boye toketika ye na moke oyo ya ngondo maria tokoma kuna na ngondo maria bayebisa biso nini ko ebembe oyo boye nango oyo bakonseka mpo tozala bien tonégocie bapesa biso mbongo mpona ebembe wande baoloba na biso oyo akufi na coronavirus anso toyebi te bosalise teste tozwi mbongo topesi bango basalise teste mokonavirus emonani te tokende malembe yo lobi ke non akufi mpona biloko bobanda osala boza na babiloko ya protection te yango esali ke maladi ekoti kati na ye appendicite esali ke no ekoti kati na ye yango mpe leta mpona ke no bozwa maladi wana te nde yebisi bino ke non tolataka bagan totambolaka na bagel totambolaka na banini oyo mokonavirus eya na mopepe so osali boye ekota o kaka po yango ozoya mopepe orespire yango balobi soi par exemple so tosoloi na yo ekeno ekozwa yango mais so olati bongo ekozwa te tolokanga nde naza boye so naza na bwaro oyo te fo bakanganga wana eza bambeseka mpo to bobangela yango te tozala nango kaka totambola kaka bamona biso kaka yo ozolata yango mpona kobanga maladi te mais mpona kobanga obakanga bongo 5 ebele na minute 5 ebele na minute 5 ndenge eza wana so okende nango na wenze bapeso mutu ya tomusoni olanda na demi ya fufu 5000 esili ya na valeur te par conséquent po bolianga yango te nalataka boro oyo na mibatela so mokonavirus eye basela biso boro nini kuna na marti basela biso oyo moto aza malade toke kuna yo moso omoni kaka eno moyen te nake kuna mbangu nake komitika nga moko batala so naza nango so naa nango te. Merci beaucoup. Toza na bato ebele ndeko mosusu azali oyo aza na bosa ya koloba base
Batu bazawa ebele toza ebele ndeko mususu nani azali oui oui en tout cas merci beaucoup bandeko tozawa ebele ndenge bozomona. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Kombo nanga Olivier Kapesa naza chauffeur. Papa Olivier Kapesha oza chauffeur. Malade oyo ezotungisa biso monde entier lobby ba chinois ba yaki pona ko space expertise na bango lelo ba Union européenne pe azoya na babni na pona kosunga peuple congolais. D'abord pona aide wana bino bozolobi. Bon, nga pona aide wana aide ya malamu. Tu vois sans aide eza moi passe mutu nyo sona pour sa aide. Mais aide wana il faut ezala na nzela na yango. Vous comprenez? Banda coronavirus et banda awa na Congo nanu tomona ataka moko na taxi te nanu tomona ataka moko na nzela boye te makambo maladi wana ekoma ondire ya bato baza odela okao oncle ya président de république okao ministre intel biso bato toza na kati ya ville ya Kinshasa nanu tomona ata mort moko te ya balabala na biso banda kotambola akwe akufi ou bien na kati ya taxi biso to ba véhicule te tosala taxi ke o mutu moko meme na kati ya mutuka akwei mpona cause ya maladi wana nanu tomona yango te. Vous comprenez là moi boende ti babiso ezo sala pasi batu bakomi mal à l'aise na likambo moko boye tozo mona te ça kaka o son excellence et comme on dirait maladie ya ba konzi quoi en même temps bakangi bino pe gombe bakangi gombe ezo faire souffrir ba famille belé na Kinshasa batu ba vivaka na to du jour ah na kini batu ba vivaka na provision na ndaku te ah soko bimite okolia te des ana bato ebele bakopera na gombe wana mpona babokola bana na bango bafamille na bango baza na bango bakanga gombe batransport ekomi marke batieti bamiboko moko boye na maladi oyo peuple azomona te eza kaka ya bakonzi o nani oyo akufaki vraiment oyokanisi ke aide wana eza nango mpona bino petit peuple te ezaka mpona non eza mpona biso te ezala bato oyo bazobela na cinquantenaire wana il y a des gens qui sont tentés de pleurer bandeko na bango bayaka suko visiter bango te bakangi bango mpo aza na coronavirus inta gouvernement mpe azoyedene mpe bato yango te bato bazwa ba nini oyo wana eza ba information to pesa bino baza soutenir na gouvernement bazwa ba traitement bato bazobika bozo la gouvernement wana soutien ya gouvernement wana eza kaka kisi on ne sait pas ba kisi wana bazopesa bato biso balobi faut ozana gant soki kashine nayebi te kashine ndeti nga ezotyanga mal à l'aise so nalati yango pema omwana komondike mal à l'aise sikoyo nakomi obligé fo nasala yango mpo napesa 5000 na maboka bapolisi te quelque part eza sous maladie te et comme on dirait to comme obanga likambo moko boyo comme obanga police azwa 5000 malamu batela 5000 wana otiena o cash eza sous pour na maladie te nde baloba na transport que transport et comme so 3 personnes sont ndeni eza lisusu te on comprend quelque part toza batu mitu ezo sala tozo mona vraiment donc nga pour na maladie balimbisanga mais na désolé po non na monika moko te la misu na banda na banda donc yo ataka africain olzelaka so moni likambo no ndimi ta ko moni te ondima nde non na moni te nzamba limbisa so na aloba mabe nde nanu na mona te mutu moko na nzela ko na coronavirus awa na ponga biawa o bien na bandal o bien na lemba place na zalaka non na mona ka wana te na mona ngo ya mais ezala malamu ba faire témoigner biso na hôpital te biso moto za ba témoin parce que to vivre na ville ya Kinshasa to lo ba pété mona baba na biso na lupango wana mutu moko boye azwaki maladi wana ambulance ya ko zwaye ba confirmer ba bita za maladi non na mona ngona baba na biso te non na mona ngota na nzela boye te ke ba ko zwa mutu moko na venio yo pona za contagié na coronavirus nanu te me atambola Kinshasa mobimba Papa Leki Ramazan na France yo zomona ba makambolo baki yango tozomona oyo mukrekeche pa yozali et puis bandeko nyonso to bolanda biso na bapoto boye bakeno peuple azo raisonner na ndenge naye nga bino gloire bosobe je ne fais que non transmettre le message souffrir peuple azo souffrir ne lo moko boye et comme ils sont takufine na nzala des semaines papa na bango bimaka te lobi nzala lembise mosolo po nzala pesa ka faiblesse accord so mutalembi na nzala wana oka virus coronavirus ok abeti 2 jours 3 jours azolia malamu te yango alembi osenga na gouvernement ni a déconfiné gouvernement to osenga na gouvernement asala mo eloko moko boye tu vois bango nde bakonzi biso toza na nguya ya koyebisa bango oyo bango bakosala te bango bayebi nini ya bakosala ya bayebi nini bakosala mpona biso ba pauvre peuple oyo tozokemba donc
so bimi te mwana kolia te sikoyo ezo kembisa biso bato oyo. En tout cas, merci beaucoup. Papa, ce que vous avez vraiment, Batou Bazé, Belé, ouais. Bonjour, papa. Ah, bonjour. Comment nani? Comment là, Roger Profa? Papa Roger Profa, makambo ya maladi ekomi to komi ko zwali sungi lelo esengwezali peut-être parce que Union européenne pe a memeli biso lisungi esengo wana yo pe ozana ngone esengo. Bon, lisungi ngona na ko za na ngone esengo kompe na ko za pe na esengo te. Ndenge nini wa? Parce que lisungi bango ba odwa lisungi. Gouvernement edu lisungi kwa papa edu lisungi. Apesi bana te bo bana ba osepela ndenge ni. Mais tango bazo batela bino po bozwa ba maladie te bazo sala ba mesures préventives bazo luka ndenge ni basunga bino po ke no maladie ezwa batu te bakufa te yango na lisungi ti. Ah, bana ba batela biso. L'état Non, tout d'abord la photo de Nzambe liboso. bakangi ba bar pona bar kuna bolinga bokende bokutani bovandi bosola boyebite ukabola ni maladie. Bar ezali elo moto ko chango na lisungi te bar ezali oza ombrouiller bato. Bakangi kasi po ba empêcher bino bozwa maladie, c'est ça. Oh bon, merci na tout d'abord nde bakangi na bar, mais liboso na photo ba Nzambe ezali. Nzambe ezali. À part ça na okiso moninga mo alobi marché leki nyonso. Parce que lelo so kangi bar, bato ba olia te mais bango bazolia. Mikonzila biso baliaka, ba olia na mo ba bien ba vivre, ba no mela ba masanga. Mais biso ba petit peuple bakangi biso sikoyo. Ndenge ndeko moko azoloba ke wenzeleki kotuta na ke bar. Bon, côté wana nazana likambo mingi koloba te wenze eza tout d'abord l'équipe population koleka bar. Do bato batuta na kaka. Ah, wenze fo bato batuta na kaka. Eloko nini osenga na gouvernement par rapport à lisungi oyo? Bon, nga nazana mingi pona osenga na gouvernement na biso ya RDC. Senga emi. En tout cas, gouvernement RDC na ba vieux baza na place, na ba papo baza na place, to bongisa mboka. En tout cas, to bongisa mboka, mboka vraiment eza na ya kokufa. Do moi una cha komatere te mboka eza na kokufa. Tozana économie ya mboka. Toyebite kolia ya bato. Toyebite na boye kutu kota su likambo su place ya kolala. Parce que to koti su mama kolala su banda ko ngo pe batongi te do mboka zo tambola papa zate. Maman zate, en tout cas, souci. Net babiso oul. Biso yedaka batu ngaza artiste musicien. Au moins moi 5 personnes baye, 6 personnes baye. Roger Profa toi na nzala aider biso. Na ko supporter te. Ah non, biso to uti na ifale kaka. Ah, je vous salue Maggie, plein de grâce Santa Maria. Yonde Alpha vocal kaka moko na yemba. Ojibe baemba malumwa na malamungo kelema se kitokongo yelanga beze pona sepela amagie yelanga beze ponga na sepela amagie botala amagi yewa nazali koya na bilamba ya pembe ya mariage wana nze mola biso toyimba na barikoko. Ah ouais. Net loko moko na sexe ya makamango. Il faut porter le gant comme Michael Jackson. Dans l'époque Michael Jackson a lataka ndengwan. Biso to bien mutu aliboma. Atimbelaka déjà que gaz mozo ya na monde. Il faut porter les mains comme Michael Jackson. Non, il faut porter le gant dans la main comme Michael Jackson. Hein? Ozali wangai okati ya motema na ngai nabondeli yo Jésus Christ na ngai olongola biso masumu ose coronavirus ezali koya toyebi te soki na gauche soki droite. Il faut porter les mains comme Michael Jackson. Il faut porter la bouche comme Michael Jackson. Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. Il faut porter les mains. Il faut laver les mains. Ouais, c'est ça. Ah, merci, mais en tout cas, bonjour Ndeko. Ah, bonjour. Kombo nani? Kombo Itembe Francis. Papa Itembe Francis, makama maladi ndenge ba lisungi zo ya Union européenne pa yepe na lisungi na ye. Yo d'abord ba sentiment nous ezani par rapport à maladie. Bon, ngai par rapport à maladie oyo depuis banda nati lelo na kipe yango kutu te. Pe e concerné ngate. Mais na etaga batu batia biso matoi mpona koyoka ndomoni tozoyoka kaka oyo balobaki mpe toyoki bango déjà mais ekomi o bakangi babar oyo bakangi baeglise sikoyo okangi babar okangi baeglise
Ngaza na barumbu. Nga mona shikwenta barumbu lo apula 18. Nde na zabwe mama na nga magi oyo kangande na olo. Biso na boka sawana. Plein esami na boka sawana. Eza plein mobe se coronavirus lelo na tongo ya lelo ya lundi lokwa bato ya kebele. Il faut to ke to lo tata 40 morts. Se coronavirus eza na kati ya mboko. Po effectif eza na eza ku lokwa ya bar te. Bar eza ku to ko na 3 personnes. O avanda. Na mutu ka ku to ko na payment mais na bar ku to ko na mo avandi na mo avandi goto. Na église pe, il fait pas ça que to na ata dans l'espace ata na église. Pour église le kinyoso. Mais bango ba boyina be église. Pour la kindoki na bango e manifester na moi mikolo oyo ba e bandenge ya ko protéger biso. Aluka ko protéger yo pour malade okufa te. Bon, ko protéger biso. Pour na nga na moni eza ko kufa te pour na nini? Ebola ya yaki. Pour ni ba protéger biso ya boyete ba kanga ba mboka. O eza monde entier, o eza monde entier. O eza monde entier. Mais oyebi ke mambo liwa e bandaki na RDC depuis kala. Biso ne te yebaki ndete mundele na abenga coronavirus apesa biso komona na lingala. Apesa biso komona na lingala po komba coronavirus apesa na lingala po tonti maladi na biso ya Kongola. Po biso to yebi maladi. On dit makeza maladi na bino, il faut pas pesa na lingala. Na lingala. Coronavirus yo moko so obenga ngoni. Ngana yebi ka typhoid na malaria to belaka. Na yango na yebi po lelo okenya ba église typhoid ya lisute, malaria ya lisute. Comme dans le coronavirus, tu comprends. Boka sakuna plein. Autant que comme na na lingala te yo respecter ma mona te. Jamais. Faut pas peso kombo ya coronavirus na lingala. Oui. OK non. Et ta ganga pe DJ artiste no mona na créer la ka open nzembo mo boye na kata coronavirus yana. Papa tala banana yo bazo kanga bango coronavirus. Papa tala banana yo bazokanga bango coronavirus DJ Ujana coronavirus bazina na bawumushi kwanta ba vampire coronavirus na baza batente ve edo akufi coronavirus ate aya bati kokosa ngakuna ndo kalukwa bapema mobwe na keka hôpital bwe babite ezande doze noa omelaka noa mingi na doze pe likaya na yoka suba pema na te tango yoka kipe mwa pema no bangaki quand même na lobi okola virus to bazolo baloba na ke no mbangwe pa munganga mais munganga bite ezande ba tension tika ko raisonner trop banini coronavirus papa na mboko yo ezate po biso awa totoriza mobali na mobali babala na te ezali malade ezali il faut mi battre là. Il faut mi battre là. Moi que tango yo yoka ke no zuyango tango yoka ipeme komo kata obanga kiti obangi et puis OK munganga ne muto atali ayebisi yo boye. En tout cas merci beaucoup bandeko to suki wana pona yo lelo bandeko merci papa yaka. Bonjour papa. Ah bonjour papa. Kombo nani okomona na frère Placide. Frère Placide. Yeah. Situation Union européenne a eu sur les sungi par rapport à la maladie ou les autres qui sont monde entier. Bas sentiment d'abord on a eu les années. Bon, bas sentiment tout d'abord on a comme ça nous avons merci makasi parce que nous avons dit le corona c'est namai tout na bon au moni papa na ngai elo na ngai bisayo elo komoko au moni tout ça kana bas sentiment té auto ba continuer na sentiment té au moni elo ba bien coronavirus. Tous on a des exemples qu'on a Chine, États-Unis, Amérique, hein, Canada, Japon. Tant nous ne pouvons pas na journée, nous pouvons faire combien? Bon, biso tout ça dans enquête, nous sommes même dans l'hôpital, dans cinquantenaire, bangalé, mawap. Riposte des amakasi, on moni. Ça va, attends réponse des amakasi. Ceux qui malades, coronavirus et ali, et on a un respect toi naté. Même ngano neto aboy, on a maman na koi. Donc, na koi na kufi. Basé sur l'exemple, sur l'exemple, même na Brazza, même na Angola, même moi, basé c'était quand on va faire coronavirus, on va dire na état moko yango, basé même na ba chaîne. Tout ça mon ami ba chaîne était ba docteur ba yetoye, mais docteur na biso, ah sangana ba ninga, ba misa est-ce ba malade doit ba traiter bango pour maladie sila na mboka. Donc, ba traiter ba sangana, ba pesa na ba makansi. Putain le ko la papa batu. Président Fatia, ce misa mbongo ebele, mais peuple a souffrir. Le rôle boy. Mina souka parce que tango déjà l'équipe à n'a pas réalisateur. Nga bino gloire bosobe autrement dit bosobal. Je vous salue na poto ba numéro ngwana comment le ba marambo za nango besoin pour na lelo to suki wana ciao.